Ndenge nini lisungi lizali kopesama na bituluku bya bato bakimi bitumba ya M23 na mampinga ma Rwanda bazali kosunga bango na mampinga ma ekolo Congo démocratique yango nde tokolobela na linaka na biso ngai kombo na ngai Igisa. Nini voya congolais comme monde entier. Bitumba M23 ezali kosala na est ya ekolo Congo démocratique na lisungi ya mampinga ma Rwanda na mampinga ma ekolo Congo démocratique mazali kokoba ezali na mbano ete bato ebele bazali na mpasi bayike bakimi bisika na bango ya kovanda bayike basusu bazali na bampota pe bazali bango banso na bosenga ya lisungi na bokomi na yango na Goma M23 e panzaki bisika binso to pe bakanyonso esika bakima bitumba bazalaki pe M23 ezali kosenga bango kotika bakan eyepe kokende na bamboka na bango bautaki Fiston Isemwami mopanzi sango pona veo alengala akitaki na bisika ndike na bisika biike batowe bazali pe atunaki bango mwa mituna yango nde tokolanda tolanda ngana bengami na kombo akanyere mukeveli ngana uta na ruchuru ngana za hapo na zangi transport depuis ba ebisi biso to bima wa to kende kuna isika to bimanga to ana transport teme to boy ko bima teme to zangi nde transport moya ko kende to zana ngote to yebite soki to kende ndenge nini boko te kuna ipesika to zali to ta mosika ba konzina biso basi bayo kela biso mawa po to za wapo ko banga penza kote biso to bimaka toyoka kaka na basango ndenge babomola ki bandako menga depuis na bimakuna na zonga ata kuna te depuis bitumba ebandaka eborasi biso potolo pasi mbele ki biso moya transporteza te tozana bana na place ya kozongela bandako batumbango nde biloko elekeli biso na uta na saki awa ndenge naza ndako na ngai batumbango naza na oui enfin ngana mobana ngato komi 10 ata 100 francs boy tozana ngote ata tokena makolo toko makuna tokolala wapi mwaya kolia eza te ngana utasaki biso tozangi sika tokozonga ndenge nini tuzana sika kozongela te mandako panzana panzana toza batu uta musika toza baoyo bauta na sake bauta na kichanga bauta na ngungu mwaya transport tozangi tetina toza hao biso tozangi akosala tozozanga soki tokokende ndenge nini mwaya transport tozangi mwaya ndako tozangi mandako epanzani nyoso ngana zosenga soki bakazwa mwaya transport ba salisa biso soki tokozonga tozangi transport na linakali ya biso ya lelo toko yamba awa na studio na biso yambo penza tozali na Dadi Jamba oyo azali mukambi ya lisanga ya bana ba ekolo Congo démocratique bazalaka awa na etuka ya Washington DC, Virginie pe Maryland azali pe moko na babengami Kojeski ezali collectif ya bilenge basungaka na ekolo Congo Kinshasa mingi na est ya ekolo Congo démocratique tozali bongo na Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwami yango nde tokolobela awa mbote na bino lisusu Fiston yoza na Goma yebisa biso to landi reportage na yo o kendaki esika ba M23 ba sengi na bato ba kima bitumba batika bisika na bango bavandaka na bakana bango pe bazonga bamboka na biso bazonga na mboka na bango kasi lelo tango tozolo baboye situation ngo ezandenge ni yebisa biso na bokuse ndeko disango mbote pe mbote na balandi biso banso oyebi awa ne makoma ezalaki mokolo mwa tukumisa tuna yambo to pe le 31 janvier tango bayi A23 penza basengaki na bakima bitumba banso baye ba kozongisa mapenza obisika be bango pamba te kimia e monisami lokola kozonga bakonzi ba A23 ba obiete kimia ezongi penza obisika binso lokola na territoire ya Rutshuru, territoire ya Masisi, obi eten yoko ya etuka ya Sud Kivu, mingi na Minova, kubusa na tepe awa na territoire ya Nyiragongo, le 31 janvier, tope mkoloma tukumisa tuna na moko ya Sandeti Olekande, bayi 23 babenga kinza
na bakima bitumba banso bayeba na kozonga obisika bya bango kasi kokoso ezalaki mwa mingi ekoyebisi ntango bakima bitumba bana bakutanaki mpenza mokolo mona na ndako ya mosala ya moyengeli wa kika nord kivu ya kala to mpe na musée awa to mpe na gouvernorat mpona kosenga ete mwa mpasi ezali to mpe kokoso ezali mpona bozongi babayi mboka banso to mpe bakima bitumba kasi bakonzi ba M23 basakolaki ete bakosunga nde basi ya semi bamama oyo bakoko mpe na baye bazokaki nsima mikolo wana oyebi lelo tozali koloba boye M23 apesaki bongo na bakima bitumba baso batikalaki na kandike lokola na bulengo epesaki bango moratoire ya 3 jours mpe ya 72 heures pour que bazonga obisika bya bango bandeko bana mpenza atako kokoso ezali bamekaki kozongisama obisika bya bango bayike bakendaki basusu mpe batikalaki pamba te batikalaki mpenza bazalaki komituna wapi bakokende mpo obisika bya bango obisika bitumba bizalaki makasi bayebaki te lolenge nini bakozongela ondako na bango pamba te bandako mingi ebebisamaki Fiston yango wana mpe likambo tozolinga totuna ozala na biso wana me yebisi biso bato bakei te sikoyo bazali wapi mpo bakan bapandi bazovivre wapi baza ndenge nini batikalaki moke awa na ngumba Goma bazali obisika bike bandeko na bango to mpe bamaison d'accueil mosusu bato oyo bazali na motema malamu bandimai mpenza koyamba bandeko bayike bakima bitumba bayike baye bazali na pasi mingi baye bakokaki te kozonga obisika bya bango pamba te bandako na bango mpenza eza obebisama bazali kovanda basusu bazali kovanda na bitelo kasi baye 23 bapeti mpenza ezaleli ena bazali na posa ete moto nyonso mpenza abimisama na baeglise kote babanda ovanda babimisama mpe na bitelo tala ntina bato ya motema malamu bayike bavandi bangumba Goma balobaki ete bakovanda na bato bayike baye bakima bitumba po ete bayeba ndenge nini bakozongisama obisika na bango ntango makoki manso makosangisa Fiston ozala na biso nanu amena tunaka question soko oyebi esika bakei wana oyo bakei baza babika nde nini na mokuse mpenza na mokuse quelques secondes bato bazongi baza na pasi mingi ndeko edi baza na pasi mpona nini parce que ebele na bango bayebaki kutu te nde bakozonga misu baboyaki mpena bazali na pasi ya kozonga mpo bayebi baza na makoki te bakozongisa mapa na bango baza na pasi baza kobika na pasi nzala ezali kobeta bango tozomona bato mosusu bazali kino sika ya kozoka bazali na makoki te bakozongisa obisika bango baotela voilà tokotuna bongo dadi Njamba yo mpo olandaka yango oza membre ya moko ya bakogeski yo yoki ndenge nini bato baza na pasi bakimaki bitumba na ekomi na Goma mpe na Bukavu eza ndeni siko oui ndeko isango pasi eza makasi na ba information toza nango depuis M23 bazwaki Goma na ba toza lokola na 270 000 nouveaux déplacés selon par rapport à HCR wana babakisami lisusu na 7 millions oyo bazali déjà eza lokola ndeko na biso auti koloba liboso awa ndeko Fiston auti koloba ke batu mingi bakimaki pe bazongi bazali na bisika ya kovanda te bamsu baza na bekode bamsu bakina bandako ya bato effectivement situation neza pas si mingi pe situation lelo eza vraiment catastrophique banda bisika nyonso ezaka na Goma te ezali na bisika nyonso oyo ba rebelle ya M23 baleki ezosala ke pasi ezali mpona komela mai pasi ekoti mpona bakisi pasi eza mpena makasi mpona bandeko wana mais pasi ezalaki mpona bitumba toyebi bandakala bakimaki mwa bandakala bakoti sikoyo na Goma bakoti mpe na nini mais yango balobi na bango bazonga mpo bakende osala bilanga eza bongo te bazonga oui nalandi eloko wana basengi bango bazonga mpona bakende kosala bilanga mais ezali na makambo ebele omoni ba rebelle ya M23 tango bazwi esika oyo bazolakisa na ba télévision te ba problème eza ebele eza ba problème ya droit de l'homme même ekoti na kati
toyokaki mikoleleki ke on a même ba violaki ba maman wana ezolobela mate mais il faut to bimisango ba violaki ba maman na bato bakimaki na prison biloko wana nyonso ezosala ke eza penza tango komi penza ya solo te pona bazonga pona basala bilanga na bango na moment oyo. Kamine Toto azali mokeli pe mokambi ya ONG tope mabongisi mabengami Africa New Day mabongisi mangu mapesaka lisungi na bato bazali na mpasi mingi bakima bitumba basi oyo bazoma na makasi na monile ekolo Congo Démocratique lokola na Goma azalaka awa na ekolo Amerika apesaki biso biyano toyoka. Na esika toza na lopango na Mugunga, plus de 10 000 familles bayaki ko s'installer pa na biso. Donc sans autorisation, bazoki mabitumba ezaki pembeni ya sake liboso, ba décider kaka baya na lopango ezalaki wana, ba s'installer plus de 10 000 familles. Alors tozaki ko organiser ba distribution. Donc sok tozui mongo, église, organisation mususu bailleur de fonds apesi biso mongo. Tosali distribution, tosombi biloko tosali distribution. Alors maintenant, quand on a les a démantelés, donc bango normalement bango nyonso il faut bakende, il ne faut pas bamona attroupement na baesika wana. Donc je ne pourrais pas vous dire torozala capable de soutenir combien en termes de bao bazaki na bakan ya déplacé. Et puis yomoro talara situation yomoro planifié quitter. Donc, pour que non, on en a besoin, il y a autant, il y a mon pour des places boyées ou bien place boyées, c'est ça passi. Et puis, bah moyen, au bakenda qui nango, nous sûr que si ko ba commence à la difficulté, pour nous identifier bango, que non, muto kenda qui ceux qui Kampala, qui Gali ou bien kenda qui Bujumbura à cause on a besoin, il y a boyé na boyé. En tout cas, ils ont réseau, bah tu bayebi membre de famille, bayebi moninga na bango akenda qui tuna besoin na bango eza nini soki oza na makoki salisa bango bat bazana accès ya na maïté électricité pe na ba place ebele ezate soko komi na butu okanisi okolala muke ozoka masasi ezobeta na ba quartier olamuki na tongo bozomona batu bakufi na balabala bozo yoka batu bazo menacer batu mususu bozo ka ba artiste na biso bat bazana influence na kati ya ville bazo à exécuter. Donc, makambozo yoka, c'est plus que la réalité où tozo vivre na Goma. Mais musala tozo sala, toza obligé à continuer à sala musala, nzambe apesi biso to sala. Ce n'est pas que parce que bitumba bandi ou bien guerre ou bien mobulu, il faut to kangabisaka na biso et puis biso to kima, mais toza kuna na Goma. Situation humanitaire, situation de droits de l'homme. Si on peut regarder les crimes au ezosale masiko, basi bazozala violé, bana bazozala brutalisé, bamibali bazo boma bango, bamsusu bazo forcer bango bakota na bitumba na bango, c'est-à-dire bazo pesa bango minduki bakendo osala bitumba pona bango. Donc la situation est critique. Il y a des violations extrêmes des droits de l'homme. Donc s'il y avait un problème avant, donc yomoro talara situation wana est s'empirer fois 10. Fiston yebisa biso mutu zakuna bato balobi bazonga baiki bazonga ki est-ce que baza na bokengi ko sala bilanga toyebi parfois ba obi koya ki banini ata yango te tozoyo kape makamu susu yo mutu zakuna baza na bokengi baza libre ko sala bilanga ko zonga pa na bango ko zonga ba activité to nini. Ya solo ndeko edisangu par rapport kolanda tango eye bayan 23 ba pesa kibongo na baimboka bana banso bakima bitumba ba isai bango ete bokengi penza boy tami biska binso ba tombozi ba 23 bazalaki obi bazalaki kino sika bazali ko kengela ruchuru masisi pe ete nioko ya territoire Lubero totanga pe territoire ya Nyiragongo balobaki ete bisika biso bazali kokengela bisika biso babotola pe tongato lo babongo bokengi bozali obisika bina talantina basenga ipenza na baimboka banso bazonga obisika ya bango kasi bobangi ezali moko ndeko edi bobangi bozali ni bobangi bozali ete
bisika bino binso bituma bisalaki makasi bingalaki makasi penza kasi bibundili mingi bisikalaki obisika biango bayi mboka bayiki bazali kobanga pe babundi ba makoki mabomoto bazali penza kobanga ete bana bake to pe bakolo pe bayi bana kolokota biloko koki kopasuka pe koboma bato wana nde ezali penza bobagi penza bonye bayi mboka bazali nango. Fiston totuna su mutuna mususu na basango nyonso ndenge tozwi M23 lobi bato nyonso mabongisi nyonso epesaka lisungi balanda batwana bisika bakei yo moni ke makambo ebongisami bakoko kende pe bisika batwana bazana bamboka po opesa bango lisungi ezala malamu to esengeli batikalaka na Goma. Pona ngana banki te atako bayemva po balobaki te lisungi liso likokomela bayimboka bana obisika bya bango bautela kasi kino sika tomoni na inote mabongisi maye masalemi po ete lisungi lina likomela penza bayimboka obisika bya bango tala bobangi boye bayimboka baiki bazali penza na bango na tina lisungi pamba te yambo bazongela misala ya bango lokola na mumesano esengelaki bazwa lisungi like po ete babandela misala ya bango lolenge esengeli kasi kino sika bayemva to balobi na inote lolenge nini lisungi lina likokomela bango pamba te balobaki ete basolaki na baye bamemelaka bayimboka lisungi kasi kino sika tozali kozela tozali kotala soki lisungi lina likokomela bango lolenge nini tozali kozela ndeko ebisa nazongeli nanu Dadi Jamba awa na studio na biso yo zali awa na Washington DC oza na kati ya bato babenga diaspora c'est-à-dire bana mboka bavandaka libanda tomoni ba marche ko salema tomoni ba manifestation ndenge na ndenge mi batuko ganga bongo bai bazali banda pe mingi penza oya communauté na bino lisanga na bino awa na Washington DC bozo sala nini pona lisungi ya bai bazali na pasi kuna. Oui, nalingi na kozonga muke nayokaki obimisaki eloko moko oyo tunaki soki bandeko na biso batu ya ba rebelle ya M23 ba bengi ba organisation internationale pona ba komisa lisungi nena lobaki za pasi lelo pona nzela banjelo nzela ya okangama wa il faut ko lobango balobi bafungoli banzela bafungoli me aéroport na yebite soki fungwami bato wana biloko na bango bakomema euta libanda et na ba rapport na ba information sur ça nango en tant que organisation ya Kojiski ezali pasi mingi pe na moment où toza koloba donc ezana nous mobulu de information il faut qu'on vérifie ngo makasi bazana pasi pe communauté internationale il faut tellement pour la koluka solution na bato baza komona pasi na mboka na biso bato biso batoza awa na diaspora tozali ko sala oyo ekoki mpona kosunga bandeko na biso baza na Goma toza kosala babengaka na anglais fundraising ba jeune basali kokongola mbongo mpona kotina organisation na ba lelo ezaka Goma te Bukavu pe koti sikoyo na masolo toza pe le 8 mars mpona mokolo ya fête journée internationale ya droit de la femme awa pe communauté aosalisa pe kokongola mbongo mpona kosunga bamama oyo baza na pasi ya kokende kosala bilanga oyo babungisi bambongo mpona kosala mombongo tokomeka kosunga bango na moyen tosali mais moyen wana kosunga ndenge ezala kaka minime ekokokata te na besoin aux population za nango yango nazobeta sete biso bato toza awa na mboka États-Unis toza kobunda pe toza kotungisa communauté internationale acha misu na ye na makambo ezoleka na Congo tozongana na Goma ipatsi esika Fiston azali na bitumba pe na bitumba mingi tomoni ba ONU tomoni ba organisation ya ONU na ba wenje mingi kolobela pe makambo etali kozwama na makasi na tolandi ba témoignage ata ko batu kolobata bana ya ba 6 ans ba zwamaki na makasi na bato basimba mandoki tomona ki yango ti na conseil
il y a Conseil de sécurité, il y a Conseil des droits de l'homme, que le Bezaka a été toloba M23 te ba lobi bato bandoki banso ngambo nyonso basalaki makambo wana toyebi na Goma bandakala bato ba mama ebele bazwamaka na Mokumba même na Sud Kivu na lokola docteur Mukwege na basusu situation na bango eza ndenge nini ya bana na ba mama bazwi ba pasi wana so kokoyeba obi makamu mana penza masalemi mwa ebele na ngumba Goma na eleko mabizalaki mwa makasi kasi batu bana banso bazomaki na makasi mingi ba mama pe bana baki ba jeune fille pe baiki kati na bango batinamaki na l'hôpital kasi pasi ezali mingi ndeko di pamba te l'hôpital to pe mapitalo mingi mazali penza na kokoso pamba te bazoki baza ebele bakozoka bazali penza na motango moko ebele talati na kutu lelo na koyisa bino lelo tozalaki deja na balabala ngumba Goma tozali komona lolenge nini centre de transfusion sanguine ezosenga na bayimboka bayeba na kopesa makila mpona komeka kopesa bazali nango te kasi bamama bana bazali kaka kolanda mino malembe bazala na bahôpital ndenge awa na ngumba Goma mpe basalaka mosala ena bazali kolandela bango po ete bayeba na kozwa mino esengeli atako mino mpenza ezomonana te nayokaki ndeko dadi alobi ete aéroport efungwami na ino te ya solo basango balekaki awa kamingi te basenko etc balekaki awa mpe ECC basengaki ete aéroport efungwama nzela ya Goma Bukavu na mai nzela mai efungwama atako baya 23 sika bakomi deya na Bukavu mais posa penza mino eza mingi po ete bamama bana bayeba na kofa mino po bazongela nzoto na bango nde esengelaki Mary Ngawe ya lolaka l'Amerika Swahili atunaki mwa mituna na secrétaire général assistant au secrétaire général adjoint ya ONU na maimatali lisungi azali bongo Joyce Msuya balobeli pasi bat bazali na yango na monile ekolo Congo démocratique tolanda biyano Joyce Msuya apesaki na masolo mai. I think it's important to put things in context. Napandi eza important kotia makambo na contexte. Même avant situation oyo ya sika na Goma, tozalaki kotala RDC lokola moko ya ba crise humanitaire absolument critique na mokili. Likoyo ya bitumba oyo ya sikoyo, eza na ba mouvement, ba déplacement ya ba nkoto ya bato. Bato oyo bazomona pasi mingi. Tozoluka na lolenge moko très dynamique kosunga ba oyo bamoni pasi mingi. Tozali kobunda mpona ba financement pe kotala nini ekoki kosalema po crise oyo eza monene makasi. Nyonso wana ezali malamu. Kasi soki kimia eza te oyo biso tokosala en tant que humanitaire ekoki te mpona kobikisa ba vie. Nini ONU ezosala sikoyo mpona kosasure ke ba organisation internationale eza engagé na conflit na RDC. Na bandi na niveau ya likolo ezalaki na engagement kobanda na secrétaire général kasi pe coordonnateur ya soutien d'urgence mpona kodéfendre accès. Po tozali na problème mpona kokoma esika bato baza na bosenga. Ya mibale ezali kobunda mpona protection ya bacivile. Ata guerre ezalaka na mibeko. Ba droit humanitaire international, ba droit humain. Moko ya mikakatano minene tomoni na Goma ezali ba violence basée sur le genre. Donc vraiment, ko protéger ba civil na ba infrastructure civile. Par exemple, aéroport ya Goma efungolama lisusu po lisungi ekoma. Ya misato ezali kobunda mpona mbongo, mpona chaque dollar po crise oyo eza monene. Pe ba chef d'état africain na nzela ya SADC kasi lisusu EAC basengajaki pe ba parti misusu ya système ya ONU basengajaki mpona komema mwa kimia na conflit.
matondo mingi tozali tozongi na studio na biso 47 bozolanda lolaka l'America VOA Lingala uto Washington DC tozali na studio na biso awa na Dadi Jamba wazali mokambi ya lisanga ya bana ba ekolo Congo démocratique bavandi awa na région ya Washington DC, Virginie pe Maryland tozali na nzela ya singa ya Skype na Fiston Isemwami tangozongela nanu ndeko Fiston ozalaki koloba makambo etali bakokoso bapota na batwa simanango Dadi Nzamba koloba tomoni gouvernement mbula materi ekolo Congo démocratique ezali kosala campagne ya kokongola makila ya bato basengi bato nyonso azali na nzoto malamu na kokende kopesa makila pe balaki te ekokoma na Goma pe na kopesa bato babi bazali na nzela na bango baolekisa yango motune ezali yo moto zakuna na Goma bandai kokongola makila yango mwa ba mposo ese ekoki ozwi sango ete komili bato kuna na bakisi na babiloko musu kopesa bato ya solo ndiko edisango mustala mona makongola penza makila mobandaki mwa mikolo na bandalo balelo to mikai kotambola na balabala nziki ya ngumba Goma tomonaki lolenge nini baimboka penza bazali penza na posa ya kopesa makila pona komeka ko bikisa bazali kozoka na ba na l'hôpital nziki to pe na hôpital mingi awa na ngumba Goma musala mona mozali penza kosalema tomonaki MSF ezali ko sunga pe kosalela biloko mingi ye ba minganga basalelaka mpona kozwa makila baimboka mosala mona mozali kosalema kasi poti oloba ete makila oyo euti na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique Kinshasa to mpe bisale bisusu kino sika tomoni na ino te nga kutu namoni yango nano te kasi na wana kolobela oyo nga namonaki na engumba Goma lelo mwa mikolo mileki na Goma déjà c'était centre de transfusion sanguine bien sûr ebandaki sala musala ba campagne de sensibilisation pourvu que bandeko oyo bazala muteo malamu o bakopesa pe makila pona kobikisa bato baike bazali kopesa pe bazali koya kopesa makila mabango pona kobikisa mabota pe pona kobikisa baimboka bazakisa maki makasi to olobaki yango bibembe bimonisami ata na bilelingi mingi bezalaki na nzela pe bisika ebele ezali pe likama po te bato babela uta sikoyo ekomi ndenge nini balokoti bibembe wana nyonso basukoli ngumba basali nini po olobaki te bato bauteki mwa bamboka mosika bazobanga kozonga kosala bilanga po na kozwa maladi po bato bakufaki mingi ata na bilanga te bisika mosusu na Goma sikoyo ekomi ndenge nini basukoli yango malamu balongoli bibembe balongoli solo ya kopola to pe likama nyonso ya maladi ekokuta na yango ndeko disango uta poso moleki le bandeli ata poso oyo ti oleka kuna na nsima bibembe mingi bitonisama mpenza na engumba Goma kasi sika bisika biso bibembe bina bizalaki obalabala mingi ya engumba Goma obisika mingi to mpe na bawenze ezalaki mpe na baport bibembe bitonisama makasi ezalaki mpe na bandako ya malili ya mapitalo mingi awa na engumba Goma lokola tolandaki poso moleki oyo tosalaki na l'hôpital lolene lo ngumba Goma to pe hôpital provincial Nord Kivu bibembe bizalaki obisika bina mingi koleka kasi bazali kokamba mboka sika bazali kokamba ngumba Goma to loba bakonzi ba 23 F23 bayebaki bongo na kosala mosala na bayi Croix Rouge mpona kobimisa bibembe bina biso obisika bizalaki na babalabala na mapitalo pe na bawenze batiaki mpe bakisi mpona to mpe baloba na lopoto badesinfectaki bisika bino biso atako mwa solo moke etikali me eza esu te nde ezalaki pamba te bazokoba na kosala nettoyage bazobongisa bazopangusa mikolo iso komi na suka to kotuna motuna suka na ndeko Dadi Jamba bozosala bamarche bozosenga biloko kasi bato bazoki mingi bato bakufi ebele mpona kosunga bango na oyo etali bokonongono bwa nzoto kopetola mosala nini bino bokanisi kosala to mpe bosi bosali oui ndenge nauti koloba ndeko isango sikoyo awa toza na bamboka ya mibeko oyo eza pasi kozwa makila kotina na Congo démocratique
na tuni mutuna wana pona koloba abilombo asoboyo qui était à natawa na mbongo na esami na ekolo Amerika pe batelemisina nu lisungi ya kopesa na mboka mosusu lokola na ekolo Congo démocratique pe ndozo wa mingi siko. Donc eloko autre za sala ezali ko autre routine siko ezaba moyen il y a supporter en termes ya mbongo autoza ko sangisa bon senga te ke balobeli na bino basala moi plaidoyer na na parlement toni ni pona yango non plaidoyer tout ça ko sala et tout sali tout côté sur le plan humanitaire oui sur le plan humanitaire oui pour on a toqué na niveau ya politique té sur le plan humanitaire tout sali UNICEF MSF na bandeko mususu kutu baza en Europe to sanga na bango pour na osala plaidoyer wana yango moni eloko na lobby ke pona lelo tozongisa nanu kaka kimia te mais ko sauver bandeko na biso baza na koma bomoyi na bango communauté internationale ba o basali nanu makambo na ya humanitaire il faut bacha pression pour na mboka na biso na ngambo wana ezonga na normalité. Donc tout ça ko continuer même pression tozo sala na ngambo ya politique même pression tozo ko sala na ngambo ya humanitaire. Yango nde sukisili na kanabiso matondo mingi na bino banso bolanda kibiso to lobela kibongo ndenge ni lisungi lezali kokoma pe kokomela ba ebakima bitumba na est ya ekolo Congo démocratique pa bitumba bizali na Goma nzinga pesika na Bukavu to lobela kiango mingi penza na Kami Ntoto yazali mubandisi pe mokambi ya mabongesi ya lisungi Africa New Day awana studio na biso zalaki bongo na dadi jambo azali mokambi ya lisanga ya bana ba ekolo Congo démocratique ba vandaka awana etuka ya Washington DC, Maryland na Virginie pe na ekolo Congo démocratique tuzalaki bongo na Fiston Ise Mwami na Goma azali mopanzi sango po na vio alingala to koba kolandolo ka l'Amérique to koba kopesa bino sango Italie kokoso bitumba matata mai mazali na monile ekolo Congo démocratique ngai kombo na ngai Edi Isango Botikala Malamu.